Bonjour, bonjour, bonjour. Mbote mingi na bino nyonso to bolinga maman Eliane tout na pesi bino mbote. Boni bino bande konanga. Est-ce que vous allez bien? Bonne santé. Mko wazima, tout va bien. Est-ce que vous allez malamu? Bino maman Eliane tout ça va. Tout va bien par la grâce de Dieu. Nzamba mawazo bate la kimia ezali. Alors bino côté na bino ndeni. Est-ce que bwana kimia? Est-ce que vous allez bien? Kimia ezali. Bwana kimia. Nga ça va. Qui m'ezali. Nzamba mawazo batela. Mère Abou Pia, mère Santa. Voilà. Wabino mama Eliane tout ne boyebi ka ngala bino ndeto misana kokuta na kosolola. Ngala bino tozala akaboy. Tosolola akaboy. Tokuta na akaboy. Ona lo bakeso za muto kanda kotala ngate po osepela no na ngate. So ngotala nga za muto so non. So poza muto kanda ko otala no ngai. Okota nonga moi tango yo talanga yona kana nonga na ko transmettre ce et c'est parce que nga naza distributeur de la joie. Maman Eliane tout votre deuxième maman, la reine mère, autre m'a dit qui m'a qu'un caca autre chose. Lelo na kati ya cuisine ngai na osa mo eloko mo amki na yo ki posa kolia biloko kati ya taba mabomo taba na biloko nango akati koloko na yo ki posa nango na bi ifona lambango mais ana ko lambango no lambango ya momoko te ifona na lambango mo amki na na épinard. Épinard au qu'on tient na kati, eza épinard na biso o utaka penza en direct de Congo hein, eza ba surgelé eza vraiment épinard na biso o utaka directement na Congo. Tant nazola mama bomunanga oyo, nazo profiter pe to sur la mom qui na bino ba mama. Bo moninga lobini, na lobinga azaka mutani mutai sengotin, na biso za mutakanda kotala ngate po sepela na ngate. Po sepela ngate po ani parce que nga na mutai sengo, distributeur de la joie. Eza ndeko moi ça benga kinga lelo na ki très occupé malolo au moniteur on benga na yamba quitté j'étais tellement occupé malolo na biso moi était je m'allais na passer na Château Rouge na ki libanda lelo journée na nyonso lelo ki na Château Rouge na ko profiter pe pour na pesa ba mama Château Rouge ba mbote belé ba mama Château Rouge lelo ba yaminga kitoko makasi bongo nyonso ka yesa mama ni tout tozala ki na fête ya Raissa mama Eliane tu ngolo wana mama ni tout muso abi mama Eliane tu batu balingo lo kitoko ngana na kuti ngolo esili vraiment mama ni tout na kutaki ngolo esili ngana bi omoni si ba bengisi na fête boya ka avant boya ka payer retardé voilà mais alors maman ni tout attends le ciel qui mettolia qui vraiment qui toko c'était bien vous en a raison nengo saka ba misana ko lamba ba publicité na les mensongers tant to ka to sepele ba mbote na bino nyo surtout ba mama Château Rouge les ba mama Château Rouge ba yaminga qui toko makasi lelo bezaka ngana ngaka kati mama ni tout maman Eliane en tout cas c'est mon abino bande ko nga basi ngapi na lingi bino mingi ba mama na Château Rouge na pesi bino mbote ebele nzambaza na bino na musala bosala ka musala sai ke ma Jeannette na wenza sis ba bizu na yango na ma Micheline wenza gambela na pesi pe ba bizu ma belle sœur tokutana ka mingi te ba comprendre le to lika na nka boy na posa ko lia mabumu na biloko nango ya kati siko mabumu nanga yango yo mabumu nanga yango yo voilà mabumu nanga yango yo na biloko nango akati mabumu nanga na sokoli yango bien très bien na ma ya moto sokoli vraiment mabumu nanga malamu penza okaki malamu alors malamu tona sokoli mabumu nanga nde na chango boy na moto nde bomoni mabumu nanga eza kotoka ndengo yo nde bomoni mabumu nanga eza kotoka na chango mwa mungwa o etuka na mwa mungwa bomoni eza mabumu biloko ya kati ya mabumu yango yo eza mabumu ataba na biloko nango akati moni voilà mabumu nanga yango yo o balba benga biamunda biambuji yango biamunda na biloko nango akati voilà nazo tokisa yango nazo sala yango pepe soupe bouillon obi pepe soupe voilà to sa yango pepe soupe bouillon mabumu nanga na uche bisabino ke na olamba ngo yango moko te na kolamba ngo na épinard na biso ya Kinshasa épinard na biso ya Congo Kinshasa épinard na ngai yango nazo kendo kata épinard na ngai so na kata épinard na ngai na sokoli yango malamu mabumu na ngai bomoni ndenge eza ezotoka vraiment eza kotoka bien awa na kati déjà tomate na ngai ya mbuma
nakati ndembi na litungulu nakati ka litungulu moko na ndembi na tomate na nga ya mbuma nazoya kochango pilipili na nga pe ya mobeso. Alors awa naza na safu na nga bomona uteki chateau rouge safu o basomeli nga kosomela kana bato balinga ngai tango amoni nga na teme place ya safu mama nitu vraiment mosala kitoko oselaka biso yo vraiment nitu sans polémique bana baza ko apprendre biso pe mukolo ndenge molobake on apprend tous les jours esengo mingi mama biso na kamati asomeli nga safu bandemi na nga boyebi nga alinga ndembi mingi mpona kolambela kosala vraiment mosala alingaka ndembi makasi. Sikoyo loko na osala nazokende kobongisa épinard na nga yango nazokende kobongisa yango nazokende kokata yango après na kochango na kati ya mabumu mais na kocha épinard mingi te épinard ekokota kaka muke mabumu na nga naza na posa etoka penza na okata yango tia épinard ebele te muke kaka epu nazotia na pilipili ya mbuma na kati ya mabumu oyo. Mabumu na nga ndenge ezotoka bongo il faut mai nango wana ya mwindu elongwa po mai wana mwindu nga nalingi yango te mai oyo il faut mai oyo nyonso sauce nango oyo il faut sauce oyo nyonso esila mpona kokotia mai bamona bandi kotokisa yango natia yango mai te kade na sukoli yango mai nango ezobelaka na mai wana. Alors mai wana nyonso il faut esila avant nga natia biloko mosusu il faut nanu mai oyo ya mabumu mai ya liboso esila nanu nsima nde na kotia mai ya sika. Moto ekita mabele ningana mokili ndima zali nzambe na bomoyi. Voilà mabumu ezotoka tozosolola ba mama bozoyoka nga nde tozosolola awa kosola na biso eza boye ezali na mama yanga moko abengaki ngai ayebisingaki mama ilia nitu ngai mobali na ngai soko asiliki alingaka kolia te aboyaka kaka kolia. Soka asiliki alinga kolia te lokola amona moke aboyaka kolia. Nameki kotuna mama ya biso aboyaka kolia na moma nini oyo esala penza ka boya oyo ezaka ata mosuka mwa discussion mobo ya moke omona mobali aboyi kolia. Yango wana sikoyo mama izosiko réponse na onde na baki tokosola ngoka na émission na ko répondre na émission po esala aso moto ebisaka ka mosusu na pesi réponse ye moko na pesi ka mbala moko po bato ebele bana bakawana. Moi na pesika réponse bala moko. Réponse na nga eza boye mama. Biso ba mama tozaka na défaut moko. Défaut na biso ezalaka nini? Défaut na biso ezalaka ke tango yo servir mobali na biloko kolia. Mobali na alingi abanda kolia. Mama wana siko bandi koyana ba question. Oyebi yo salaki boye. Oyebi na yoka ki boye. Oyebi eza boye mataki boye kitaki boye. Sikoyo moma wana oyo moto aza concentré po alia yo obandi ko poser ba question obandi ko otie neti devant la barre quoi obandi ko sambisa ye. En tout cas mutu nyonso appétit na ye ekokatana akoza suna posa ya kolia te akotika kolia eza normal. Yango na oso na bino ba mama na nga obolingaka nga obotalaka nga ke na moment ya kolia eza moment oyo ba posaka mobali ba question te. Maman, tu t'es donné la peine ya kolamba. Olambi biloko. Tala ndenge nzungu za na moto boye. Tala ndenge nzungu yoko toka boye. Yo vomo kamati olambi biloko. Po mobali asala nini alia. Sikoyo avant mobali alia biloko wana. Tango yo lambi yango présenter biloko. Obakisi mituna likolo bandi ba question oyebi osala ki boye na yoka ki boye ezonga ki boye mais oza na moment ebele ya kosolola na mobali na yo makambo oza na posa koyeba oza na moment mingi ya kosolola na ye eza lokola soki tango batokendaka na lieu sacré mama soki oza na lieu sacré na papa okopose papa ba question te soki papa déjà nga bando beta na ye masasi na ye anga bando tire yo bandi oyebi papa sa ni akolemba akoka lisusu akosala nini
kobeta masasi na ete eza lokola kolia soko servir papa mbala moko bandi ko poser ba question talo sala kiboye na yoka kiboye akolia lisusu te akoboya kolia eza normal automatiquement kolinga soko lia ta koboya na kolia eza normal. Alors ngai wabino mama il y a tout votre deuxième maman na ebisa kabino émission ngeza pona ko bebisa te kasi rande pona ko bongisa yango nazo pesa bino ba naza ko la kisabino ke soki oso servir mobile na yo kolambe a facilité hein basi nyo surtout balinga kolamba te boyoka ana ebisa kabino ba émission mususu ba papa ba déclaraka mamelian nga mosi nga linga kolamba te mosi na ngai la kisanga lamba boye na banda ta kolamba mosi linga kolamba te boyebi ba papa bazali balela ke mosi alinga kolamba te sikoyo yo mama oyo lambaka ozuita na yo penza okati matungulu okati tomate okati ndembi ozumwa likaso bwaki wana ozuna mwa muscade bwaki wana okamati pe okati ndunda mone ndunda yango ngala kati okati pe ndunda na yo boye pona ocha na kati ya biloko tango lambi bongo na mutoki nyeso so lemi vomo lambi pona mobali alia obandi suko poser ba question aolinga kolia te bande kona ngai akolia te maman. Chaque chose a son temps. Il faut qu'on lukara tant il y a dialogue. Tant il y a dialogue, il faut qu'on lukara. Et pour ce qu'on soit dans mon bal, au niveau dialoguer, il faut oye bisaka que naza na besoin to solo là. Au koko pesa ngai moins 10 minutes wana pona na posa to solo là. Moi c'est maïla zaka bongo moi c'est abwanya. Moi si amayele même chose na posa ko sona mobali na ye mo ko me faut na mobali na yo. Oui, c'est papa, naza na posa ko solo na yo. Okoko pesa nga moi 10 minutes to solo là. So mobile a dit OK, il faut oluka er mobile aza na imer moko ya kitoko ya malamu. Papa yoko pesa nga moi 10 minutes na posa to solo. Moi ça za ka bongo. Mobile accordé yo moi temps moko amuke bo solo li. Tant bozo solo la nde wana ko tuna e ba question surtout oyo yo lingi. Makamno so za na posa ko tuna papa tala boy. Na yoka ki boy ozo tuna pe na kimia nyonso. Moi si amayela za moi si o atuna ka mobile na ye makambo na miso abatute moi si atuna ka mobile na ye makambo ceux qui baza ba ngomi balé moi ça sala ka mobile na ye reproche kaka baza ba ngomi balé moi ça sala ka mobile na ye reproche na miso ya batute na miso ya bana te na miso ya bandeko te na miso ya ba camarade pété moi si faut sala mobile no reproche tant boza bino mi balé parce que ceux qui osa ko sala mutu reproche na misu ya bato soka nga ko répondre yo mabete le kola moni bato akokipe ko répondre yo mabe pona ka misu ya bato a répondre yo pe mabe hein misu ya bato kaka isali kasa ni a répondre yo mabe or so boza kibile mi balé anga ki répondre yo mabete mais le ko moni misu ya bato et puis c'est basé la répondre yo mabe il faut ko lukara moment nini ya dialogue les dialogues ça se prépare. Yo moko bongo si déjà journée na yo oyebi ke na ba 15h heure atala ka télévision ça calme na heure na ko osani na ko yoba na ko poser ye ba question ba maman ezala ka ndenge wana mwasi ya solo o ba lobi ke une femme sage bâtit sa maison à se comportaka ndenge wana. Voilà ma boum na biso ezaka kotoka moni yango les autres toka to tikela yango temps etoka simande tokotala ndenge ni tokosala yango sosa kitoko tochango mwa légume to bengi épinard na biso vraiment ya Congo. Ba maman la kanisi boyoki ndeko mwanso baki mobile na yo a profitaka soki otiblo ko soza na kandali ya teza ko profiter tezande yo moko maman opoza ke ba question na era mabe il faut tala ba era nini ko poser ba question ndena ngotolo ba siko dialogue se préparaka po bola la butu malamu faut bo préparer journée malamu so bo préparer journée malamu te butu na bino pe e oza malamu te. Pour poser na tongo ya bien, poser na journée ya bien, il faut vous préparer butu na bino bien. Ce qui na butu bolali na sengo, bolali na kandate, na tongo bokola mkape na sengo, boza na kandate, bokoza na ba imer ya bien. Mais ce qui na butu,
Bolala na bakanda o ache mukongo na tongo pe boza na bakanda journée na bino ekoleka malamu te yango mona mobali moso aki musala na tongo yelungi ya kokangama baninga bazoba me yazaka nesengo te ya silika kanzoka nde kande wuti na ndako za malamu te soki moninga azobima wake musala mama linga kende na esengo ake na kanda te yo papa yo tikala pe na esengo mama ko tikala na kanda te kande eza mabe eza mopepe moko ya mabe eyake eningisaka nzete mopepe eke ningisa nzete ha ege ningisa po mopepe sa nini esili alors maman nde na lobaki soza mutu akanda kotala nga to osepela na nga te nga naza nga distributeur ya la joie naza mutu ya kanda te na mutu aketo te on donne ce qu'on a la pesa o naza nango soza mutu akanda mama yeba kolongola kanda na kati na yo luka kimia kotisa kimia na kati ya motema na yo mama na ngai omipesi na yo tana yo lambi boye na suka nango mobali alie te monte ko sel musala mpunda o soko lambi o servi mobali alie wana nesaka nini esengo mobali saka na esengo soki mwasi na ye alambelie achile biloko wana azolia bavandi ba oso mambo kitoko esepesa mobali mais ce mobali azolia bandi ko poser ba question ça la manger comme tribunal chambre à coucher comme tribunal mibali balinga bongote. Voilà, bah maman, on se dit à tout à l'heure. Binomo bomoni ke biloko na biso zaka kotoka etoka. Alors tout à l'heure on est dans ça nini na koya ko sala sauce to mona pende to sala sauce ya biloko na biso e ko sala vraiment kitoko na ko sala safu na mopanzi to kolia yango bien ngana bino to kolia yango elongo. À tout à l'heure. À tout à l'heure pour la partie à sauce. OK bah maman, à tout à l'heure on a parti on a koya ko sala sauce to kolamba yango na légumes na biso to bengi épinard na biso ya mboka épinard en branche ya mboka Congo. À tout à l'heure ba maman.